Bonjour, on a internet, nyonso bo mesana kulanda biso. Merci na balandi na biso ya Maracuja TV et puis na Bonganya Media. Merci na ndenge bo mesana kulanda biso. Merci na ndenge bo mesana koyamba biso na banda kuna bino sans que totoke, sans que tobenga. Merci na bino nyonso, merci na ba peine na bino, merci na ba encouragement et merci na ba félicitations. Voilà tuzawana kaka ya malam de turubabuzo et ya mabebotika. Merci vraiment to zwami wapi na lingwala awa na veni kabalo o nyonso ebia za na poto ebia veni kabalo biso vraiment le to tourner mission na veni kabalo na lingwala. Voilà merci na bino nyonso ndebo mesana kolanda mama ya likambo na biso ya motuya o le telemisa biso na balabala vraiment pona kolobelela likambo ya ba titre likambu ya koboma batu vivant likambu ya koloba likambu oyoyo ezate o vérifier information te et o tena net surtout biso presse en ligne tozana biloba loba tozana bikoma koma tozana bisala sala sala émission na yo otala makaka atosi bana mike ba osakana na jardin atosi bana mike na école rentrée scolaire gratuit ba otala yo kaka. Pourquoi il faut kaka oloba ma bémo pour un artiste comédien moko ebani pour un star moko sala combo et quoi apporter nini yangonde le lot toujours le bila penza mingi mingi surtout to toucher na point liboso za likambu ya papa na biso vie de loin oya uko kufela mwana ye Caïs donc bébé uko kufa il paraît les gens dit quand ndé bazo le baké papa na biso azana sida vie de loin azana sida yangwana mwana na pas bébé a kufi non muto azana sida lelo koma kalande zara ba yeba kate ba médecin na biso le découvrir ndeni ya ko protéger mwana o azobota malelo pour que azwa sida wana papa zana akufe na ngote botika nanu biloba loba vide l'homme be malade wana belaka izaka sida qui t'a dit que ça sida yo mema qui est wapi au c'est que test à VIH pour découvrir que azana sida botika biloba lema totika les ont dit parce que et que foot a bisoté sala musala na yo très bien so sala te bémission analyse au kota la makaka so sala ta politique au kota la ma sala on se ko sala et sauf que ko tia ba titre soit ko boma mutu soit ko bebi sa réputation ya mutu moko boye na maladie ou azana ngote en tout cas ba kangela ka yango so qui a porté plainte na chaîne na bino ba ko kanga kande ba ko kanga ba mususu ya ko tanga ba komba batu ya ko ba n'importe quoi na ba komba batu bakokanga ngo justice ezali na RDC totika biloba loba mwana wana akufili wana ye normal kaka ndenge mutu abotami nzambe ndalingaki akufa na age wana botami nango e apusa na te donc nzambe ndalingaki ezate ke vie de loi azana sida vie de loi que neko soin de na Afrique du Sud et puis lelo aza très bien. Papa zana sida, maman zana sida, je vous dis, moi na soka botami lelo zana sida te. Dès que azo botama, ba protégera déjà moi na tan bazo kata mutulu, moi na ko botama na sida te. Ata ba para ba kufilobi, moi na wana akozala kaka toujours en vie. Qui vous a dit que vie de leur zana sida? You nanyo ça c'est que test. Biso presse en ligne, s'il vous plaît. Na bonde libino. Biso so sara be mission totalement. Pourquoi quand il faut autre titre moko boye songolo na kombo ya star mo basali kombo potalama ce que ça sûreté na msalo sala ce que zo komate na makambo so atutiki na place au banda ko lobela n'importe quoi na kombo ya star na biso vie de loin en tout cas totika s'il vous plaît vie de loin aza en bonne santé moi na ya botami akufi normal parce que nzambe nda pesa ye moko abotolaka tango abotoli et pourquoi au banda ko loba n'importe quoi faut titre moko bobo. Le soit vide le à poursuivre yo. On le baké star wana zamabe, on le baké star wana a ebo fanda batute. En tout cas to tika biloba lo biso presse en ligne, to salam sana biso nde to lo ba na appel ko salam sala na ou bien tika bichacha tika bete ba titre. Et le biso ba kangi so ko lelate parce que biso to ya nde te ma bimisa eto ndo lelia. Soit to le la ministre, soit to le la ministre de justice et bo bimisa aza journaliste et tout non to ya te. Salam salam comme il faut, l'obéir l'information aux assure. L'obéir l'information aux assure, la place où l'obéir l'icambo aux assureté, aux vérifier directement au tien yango na net. C'est pas propre. Vie de leurs acidatés. A belle comme moutonio soit belaka, santé dérangeaka. Et les le au hasard bonne santé. Merci pour nango. Tokonyata deuxième point na biso.
mais toujours kobali sous parce que tout ça il y a 2 points point boucher ça y a papa la suffit de loin et deuxième point na biso ezala ki pona maman na biso epela o babwa ki la kimbasu. Merci à toi JP Matulampaka pangi na Belgique donc ba gros bisous na yo et Germaine Germando Mavungu Mami Lolendo yo pe zala kaka yo Pauline Soda Makasi vraiment yo zala ka on a toujours prêt pour la révolution et Blaise Kakonde bambote sike zwa miyo bino so balandi après lui TV vous aura toujours wana na karandie na lobaka abonnez-vous massivement na Preli TV bozo ba élément na bino bozo ba film ba gag ba série télévisée émission politique tout kaka na Preli TV Michel Ochudi tout ça kandé te kani ndena loba chez Marakuja City Solol et moi aussi j'étais Solol si tu ne Solol pas franchement là je vais récupérer ma signature et salama bon mo kilisa na loba monde etambola na intérêt donc so intérêt zate na sala te ndena ça musala pour na gagner quelque chose donc toki non de relia Bible et lobby merci à toi Linda Matondo Bilele babi mamukole en Angleterre mamukole Betwabu Biche donc mamou tout ça là toujours na Preli TV et to continue sous na deuxième point na biso ya journal lelo pour na kolobeli kamona maman na biso epela o babwa ki elaki mbasu pourquoi ko tia ba titre que ozo boma muto avant o azana bon moy o nzambe nanu atie pointé pourquoi so teke mame pela akufinde aux 10 000 vies nde ba bonné ba baksami 5 000 tu te trompes pourquoi mame pela za à bon état na minute où à l'hôpital merci na maman Olive ndengo zwa ki maman na biso epela pour azwa soin na lelo aza à bon état nga na kenda ki pona sala émission na mame pela to sola très bien ayambanga de temps en temps ndako nga pe na yambaka e mais na kenda ki na sala na émission comme quand ndenge makambongo yaki yambasu mutola abwaki la ki mbasu lobi epe a uzwa ye to tika kana so boka nja parce que to yebi lobité so opesiye nde balobaka ya die ce qui est à dire à César ce qui est à César et ça na loté mi kumba ne so tika kana boka nja mama pe la boko yambanga a boyi parce que biso ba presse en ligne tozana ka pona tshaba tite mama pe la kufi pourquoi so boma muntu na bomo yo kufate et yonde otikala qui t'a dit que yonde otikala peut-être yo ko kufa pe liboso mama pe la et mama pe la nzamba baxé sous 100 ans de plus parce que mukoto bota mato même mukoto kufa to ebité mama pe la za en vie aza en bonne santé a boy ko yambanga bia ko yamba sous ba internet té ba presse en ligne té parce que na batite bozo bo mama pe la kufi et batani komba muta mama pe la tangela bino kombo ba muta bwa kele yimba sum place nini atani komba mutu té azopisa nyoso na boka nzambe o senga passe nde aboyi ko yambanga pourquoi biso ba internet ba presse en ligne to lingi biloba loba to lingi bikoma koma to lingi ko pese loko information o eza sûreté o eza sûreté pourquoi na lo bakala biso ba presse en ligne en tout cas tout le to changer un peu tout ça là biso quand tout le baka utilisons internet autrement donc tu utiliser internet autrement bato baloba pe ba poni fois ba changer pe na kombo ya kobenga biso ça msala comme il faut okotalama parce que nga Marakuja na talama kana zo titre à la reine de YouTube parce que na talama na zaya ka internet te pona finga pona cha titre ya mutu moko boye quelconque pour fulanga pour nga mona fulama déjà donc ezana ngona tenté tout ça msana biso bien ba émission ko ça les ebele ato kiti na 100 jours ya président de la République ezo continuer ba sala ba nzela na ba fait fond kuna na ba maluku ezo salama kita okozwa ba élément bato ba kotala yo peu importe émission soko ko tourner okotala makaka so salango bien dès le début au banjango très bien tina suka au salaka bien botika mame pela kimia parce que aza toujours en bonne santé aza toujours bien azo sala musala na ye kitoko donc tout tika e kimia ngaka le zo déranger parce que aboye ko yamba ngai mame pela za na hôpital sikoyo ça va to landa vidéo oyo e nazo zongela bino ya boni malam mame pela na zo za basamu mame pela zo bani bana donc bazobenga bazolela boni mame pela tozoyoka kufi mais sikoyo lelo toye tomoni mame pela Nadège merci mingi na bino otala vana Nadège bana Londres bali bati mame pela kufi te mame pela na bino molingaka azali
nzambe azobatela ye na minute oyo place nazali awa naza na hôpital HJ na grâce ya mama Olive Lembe moto aye kobombanga place oko batraite ngai nazonga susu bien natambola lokwa bino nyonso bozali komona nga bozosepela ngai prophète Konde Paul Dominique papa na ngai eloba oyo apesi mpenza losambo mpe makasi abandi koyebenga na libandi na mama Safala oyo bapesi ngai jus ya petrole ezominga na liloba bato nyonso bayebi yango ezopesa kimia na nzoto na bana Londres na koloba mpenza mingi te mais ezosalaka mpasi po mama pigeon de Londres naza wana pigeon mwana Londres naza wana po bato nyonso to bayebi na vi na biso Ibrahim YL nzambe ya nyonso na Londres voilà Ibrahim nzambe ya nyonso na Londres oyo eza na orchestre na bango opesa ntango bazolobela makambo mama epela oyo akolinga koyeba akelinga na émission wana mpe napesa ntango epa mama pigeon na Londres akolanda émission wana akomona ndenge nini makambo wana oloba mama epela akufita aza envie donc baoyo balingaka ngai antuka bosala kaka losango mpona ngai nakozala ngai bien mpe naza bien lokolo kandi ezobela mais baoyo bazoloba te mama epela akufi eza mawa mingi ozoluka liba nanga pourkui so nakufi akwa ser eloko nini ekomelela bino na vie kozanga ngai nga nazanaka mpona kosekisa bino kolongola bino baride a des fois on fait ça gratuitement ozalaka non payé osala yango kaka bongo po bino bosepela na biso so tosepela na bino mais soki ekomi ke non bato oyo na kosala banonce te epela kufi boye bato mosusu bazobenga bazosepela oyo akosepela na liwa na ngai ye mpe bakosepela na liwa na ngai on est tous des humains, on est tous des morts passagers, nous sommes passagers. Donc nous on est comme ma biso to kotika biso kwa libanga mama pigeon à Londres yo to ibana okala bana ba demila bana mama epela za danser mama epela za ko bina tina koma epa venga Dios tina osa ba théâtre na ngali loro na okese mona ndenge président ba benga Kaya Ibrahim na orchestre YL pesa tango na orchestre pesa tango olobela makambo pesa tango eloko ya président ya Ibrahim YL nzambe ya nyonso na Londres donc eloko mosusu na olobela mpona baoyo bazokanisa mabe mpona ngai antuka nzambe alimbisa bango nzambe alimbisa bango mpona yebi mpe moto azosala ngai boye natangi komba moto te mpona yebi te na miso mibale oyo nakotikala koyeba yango jamais mais esengo na ngai ezali kaka nzambe abatela ngai na bino tomonanga napesi merci mingi na bana London nabosani te kopesa mpenza ya mingi epai ya masopini préféré mama bonheur Sandra mama bonheur ya Baptista Motema wana mpenza tuka botiaka entre parenthèse so epela lolimo moseke eza confirmé Sandra mama bonheur ya Baptista donc wana penzala mama avandisi makambo babi ma bonheur et ma gloire ma compagnonnette ma grâce donc ma bonheur ma grâce ma gloire ma compagnonnette jusqu'à la fin de mes jours Baptista donc wana penza eza mbote bina pese pa mama wana kuye penza aza mama bonheur na ngai mama pigeon na Londres talaka yo za déjà mère ou te bano kala mona matete ya tongo mona London ya tongo pesela yebisa bango ki mama pela ensemble azali aza bien merci na mama Olive Lembe Kabila merci na mama Olive Kabila mukolo na ye nzamba kobenga ye amona elongi ya nzambe eloko mwana kosenga na nzambe abomela esika moko na bamama Maria esika mama Maria azalaka bavanda na esika moko azali mama moko ya motema malamu nayebi te babi moninga ya malamu oyo aleki baninga nyonso mpona ngai na milieu ya théâtre oyo azosala ngai mpenza os leme os oyo azokende meme kosukola ngai septième bagara tiela tubadi mwana mwasi nzambe apambola yo nzambe apambola yo bato mpo bakanisaka mpona yo nzambe apenir bango kasi nzambe apambola yo mpe nzambe akopambola kosali mpona otiki libota na yo otiki mwana na yo otiki mobali na yo otiki famille na yo oya kovanda nanga na kati ya hôpital tiela tubadi baza ebele te batateatre baza ebele tobani na bango kala so natali tiela tubadi ozaka yo moko camarade oyo vandi na nga na pasi
na deje to ba to ka o mo na ko bango nde ba to ba za penza que non na bandi ai ya che mungwa na che ai ya che mungwa ba funa bandi ko lela na chambre ya télé mo so moustiquaire nzamba pa mo la bino nzamba o la amen le bienfait n'a jamais été perdu ba o ba zo sala malamu ko na ngai ba na London nzamba o bosa sabino nzamba ko kanisa bino tango dans le monde mobimba bana nyonso ya paki ko bozula na mama epela na vie ko en tout cas merci beaucoup nzambe apambola bino apesa bino kina mama epela za bon mama epela ofate ezaka une partie ya nzoto nde ebeli comme d'habitude vous êtes essayé de faire déjà quand même na kozoma toujours à ligne tozana bino pour lolanda epela TV lolanda information la chaîne nanga epela TV aussi epela nzambe apambola bino merci beaucoup Naya Nabiso, Ibrahim, il y a Ibrahim, Ok, merci. Namon bomoni déjà ndenge vidéo na bino botali mama pela en direct à hôpital ndenge azui soins médical na ye. Donc azo remercier ba tout au ba soutenir qui est pendant y a tant un malade pendant un bas ou ba bois qui là qui est. Donc nazo peksa bino vraiment. C'est un conseil gratuit. Na ba internet nyonso na bino ba presse en ligne botika ko baby c'est la biso musala. S'il vous plaît, botika ko baby c'est la biso musala. Parce que ngamo kilate bandali 50 fois, je serai toujours journaliste. Na osala toujours musala na ngaka ande na mesana. Donc bino ba yo bozanga mamba osala boyina internet pour na ko embrayer et pour na ko tia ba titre mo ya salité et pour na ko n'importe quoi na kombo ya ba star ya minene que mame pe la kufi, que mame pe la kutu kalate boyina boy. Non. Na ba obolia kana bo mela kana yi. Pourquoi beaucoup ça la biloko ya buzobabwe? À quoi je suis fâché vraiment na internet o ba ça musala ndenga salité na ndenga désordre na pekisi bino vraiment botika ko bebi c'est la biso musala na biso avant au titre na yo soit avant mboka émission moko vérifier information na source o nino ko loba o nino ko chat comme titre hein. J'espère que belé botanga bo ça musala oyo bozaba il est traité. Donc vous savez dans les calmes luka be mission ko sala au monde ko tia bat ba otala yo ko kosela na komba mutu moko te po bima so oza succès alors luka sala fort bonde la nzambe na be mission na sala e fula makina place o diembe na succès ya kombo ya mamepela o diembe na kombo ya succès ya vie de loin au vie de loin na VIH sida yo to pesa ki yango tata nous to pesa ki be mama na pourquoi vous zobako hein. Pourquoi vous avez besoin de finir sur internet hein? En tout cas vous gardez ba bande na bino et puis ceux qui be monter na yo wana réalisateur no ebinde ni o tcha traité luka po aider so bo ebite bo tunit ba lobaka tuna po yeba olukita mutu akosunga bino po ba ndenya o tcha ba titre la émission na bino le bo fula mapé so gazé simba te soit bozongi boluki boulot mususu parce que biso boulot na biso yango to vivre la to futer ba parler ba na ba otangela alors botika ba mbriement na net presse en ligne les ana pour na sala parce que biso ne sona o baza loka to za biso presse en ligne parce que ba chaîne na bango na pe ezana ba internet et les kaka donc tout ça na biso dans les calme na kimia nyoso merci à toi Laure Bakwa, merci à toi Bana Château Rouge, merci na Bana Château Rouge et puis moziki ba mama ya tala na miso ba moziki ba mama ya tala na miso marayeyo ape moi si le quoi bino so boko tinga pe na moziki tala na miso donc on a toujours pour le la kaka ba œuvre na bino ya malamu donc moziki poto na poto marakuja yeyo et osa musala na toujours dans le calme na zana pour no finga batute na zana pour ça oyo information oyo za sur on a vu dans la source nde yangwana na koleye la bino nazana te pona chat titre ko kosela mutumo liwa to pona olobela koma mutumo pona fula mat po de na fulama na benga mala reine de YouTube. Merci à toi Michel Ochudi et merci à toi Dimitri Bonganya la formule gagnante grâce à Dimitri Bonganya nde bojuba son kitoko ba image kitoko ce qui est vraiment filmé qui bien té et son ezaki bien té nde bozungate pona kolobela likambu 2 points na biso ya journal lelo. Merci à toi Pierrot Malanda mokonja ba terroriste na kata Bruxelles dans le baka muto aleki ya remplacer azwa
azwa charge nanga tema yo leki bango chilelo ba mona na te et dadi manaka ya kati ya Belgique ya ngandeko et salon de coiffure ezakaka moko na gare du midi chez dadi manaka okoti okobima ndenge moko te. Merci à toi Floribert Kalombo Kansongo mon papa pour na ba conseil tala lelo yo et neuf lumière ngala mon papa na princesse Ngonda ba gros bisous na yo na formation tala lelo marakuja donc quand le baki ya ngwa to okende merci. Merci à toi l'artiste Apo Noir, Apo le Noir, Moussala Kitoko vraiment. Merci Nabino Nesobuzaki Apolanda. Hélène Mungomba, ma copine privée depuis Londres, tout ça, nous donc bon retour à Londres. Merci vraiment, merci de Tokutani Mbalasine.